Mbo tosali 2 jours tolia te tolaela katikati ya lipa na mai ya sukali ezanga miliki toyoka nzala tosali ndeni. Pia za lezi leo tolia soso. Omoni pula yene ezalaka na kwa ya venia ya mama Kabungu toyiwa soso moko tokopesa mama lamba na pokwa. Ide kitoko boye tolamba ndeni ya sauce te ya bouillon. Tika bilobela yaka tokende. Mbo namoni foto pona soso munene ya basoso namona aba konda foto pona munene poto pesa mama lamba ngo bien. Tuza u. Mbo zele na yukilo kwa makola mtezo ya. Makelele boye banani baza na kata pula na ngai. Bino banoyo boye kosani na pula na nga bosa miyibi te boye kosisa bamaki na nga. Tuza basala nzambe tomoni milimo mabe na kati ba pule na o toye kosambela yango milimo nyonso ya mabe ezali tobenga nango na kombo na Yesu na puissance de Jésus nzambe. Randara kekere bo shika gere na puissance de Jésus nzambe nzambe milimo nyonso ya mabe na benga nango ke musika bikau. Randara kekere bo shika gere na puissance de Jésus nzambe nzambe milimo nyonso ya mabe na benga nango ke musika. Amen basala nzambe nasala ni pona bino. Mama po milimo mabe elongwa na kati ya esika oyo fo pesa biso 10 ya soso moko pona basali ya nzambe lokola biso.